Cindy le cœur, est-ce que vraiment c'est important Cindy ba combien de comptes dans la combo na ye? Est-ce que c'est important lundi la ba compte wana nyonso bandi konanga après avoir causé la scandale oya sali? Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Un grand merci. Nous abonnez na bino nyonso en tout cas chaque fois avant analyse na biso. Tout le monde remercier bino parce que grâce na bino de chaîne iso sala ke chaîne na biso etalama grâce na bino de ba abonné ba komata ndenge ba komata bongo. Merci infiniment na bino bande konangai. Voilà, tu es non sujet ya Cindy le cœur, affaire à Cindy le cœur, aeko sortie médiatique na eko yako loba na batuke, batu oyo ba créer ba faux compte na kombo na iba arrêté après avoir constaté la scandale oyo Cindy le cœur a sali. La famille, qu'est-ce qui prouve que ba faux compte wana isa yete soi-disant? Qu'est-ce qui prouve que ba compte wana isa yete? Est-ce que Cindy izalaki azaki mieux placé à kolandela? Izaki important plutôt à kolandela ba compte wana nyonso ay luka yeba. Ba salila combien de faux comptes? Est-ce que izaki important? Après avoir koluka makambo o aluki na famille ya bato. Bien sûr to boy na biso te pa kota na famille wana. Mais après avoir makambo nyonso leke sali ba scandale. Est-ce que izaki mieux placé nango? To mona ba star rebelle bande konanga. Tout le monde a fallu combien de comptes dans la combo fallu? Combien de comptes dans la combo ya Koffi Olomide? Combien de comptes dans la combo ya Bastar? Parce que muto ba lobelaka ba créer la que toujours ba compte. Muto mso ya créer le compte aza fanatique na yo, aza kana besoin nenga zo lobelo, nenga oselo ba promotion, nenga zo côté la o batu na yo pe ba ya ba s'abonner na chaîne na ye, batu na yo pe ba ya kotala ye. Ils allaient toujours bongo. Mais tout le monde n'a jamais bastar wana baya ko déclarer que ou a créé langa faux compte alongo la combo langa et tout bla 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 bla. Cindy le cœur na ko saoté et loko sali wana obimi ridicule et ridiculiser yo ma sœur. Fallait pas. Cindy le cœur ba te belé balinga ka fille oh makasi bande konanga. Ba te belé balinga chanter zo. Mais depuis Cindy le cœur koma ko bima ko loba. En tout cas, Ekiti sa et moi qui n'a évité bande konanga se boza d'accord nangai. MBM. Parce que au monde réseaux sociaux tant aux star. Ezate mutu soka ya lobby na yo po ye kaka we ko revendiquer. Mutu lobby na bo yo ye ko répondre. Est-ce que Cindy le cœur est vraiment important à répondre à distance? Ou bien pour ba provocation msou plutôt que to zonga izo taper pas Cindy le cœur? Ils ont pas Cindy le cœur, ils ont pas di distance, si di distance na mwana, oui. Mais oebi mwana mukie, ceux qui ont tumboli été des fois a roya pété. A koyate, a obando tumbolo isa banandeni. Pourquoi? Parce que yo pozo se respecter na coin na yo. Alors Cindy ozo sala, ozo bima vraiment, olingi ko se respecter te. Na place oza, ceux qui zakinga, jamais na loba, jamais na kosola. Na rovanda ka na sala makamu na ngai ndenge na osalila yango jamais na bwa kambwakela mais zo lekela batu Cindy le cœur ko ya ko bwa ka ba jeton ko ya ko sala ba n'importe quoi na réseaux sociaux. Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que vraiment oza na ba conseiller te ou ba conseiller par rapport à marambo zo sala? Last time to lobani Cindy le cœur avant o ya fotu na mama. Siko sorti médiatique oyo koloba pona ba compte na yo soi-disant o batu ba iza yote batu musu batu ba kriango. Est-ce que tunaki mama Cindy le cœur, est-ce que tunaki mama ke mama na ina leka na lobela makambo etali ba compte? Siko mama loba kinini poto boyo ya kolongola ngosusu wana o mama pekisi. Mama loba kinini. Tango za star izala ki star etambola bongo. La famille qui star etambola bongo. Mutu penta ko bamba kombo wana. Même to mona même bata théâtre. Ozu ba sila ba belle vie ba pechanga. Baza na batu o ba créer ba compte na ba kombo na bango. Bana batu ba olia na ba kombo na bango. Batu oyo bazo gagner même ba abonné ba view na ba kombo na bango. Qui star ezala bongo.
Siko yo komi kitisa tina ba niveau ya ba compte Cindy sopio siko ngo bimisa veut dire que la famille Cindy azo bimisa bato o ba kote la kai ba zoba abimisi bango pena ba zoba bandeko na ngai parce que comment nga na ya kolobela yo ngai na ya ko défendre yo nazo elongi na ona tcha kombo na yo yo yaka ko ya koloba ba n'importe quoi boyo alors oyebi makambo salaka. Combien de scandales au qui Cindy le cœur? Hein? Liko nango vanda penza iluko yo kanzembo ya Alidor. Biso a to finga ateto ya kana ba vérité la famille. Cindy le cœur vanda yo kanzembo ya Alidor oyo Kofi ayemba yo peje ko yemba ngo na ba concert ou bien penzembo ngo na je crois boyemba on a Kofi Olomide. Yo kanzembo ana bien. Kofi aloba na Ali ya nini alobi na bimaka na zongaka oloba keloko te. Donc Kofi abanda ko bima la famille azongi Ali atalia abaloli elongi akosoli te alobi eloko te. Ali avanda toujours silence na makambo nyonso Kofi abanda ko sala. Par là maintenant Kofi amonaka ke Ali aseka lingine sunga te parce que nyonso na sala na bima na basi na bima na zonga retard na sala ba n'importe quoi na kende boy Ali avanda ka silence yango na te ya basi bandeko na ngai ya basi ba mama bozala ka jité te mais Cindy so aza mwasi moko aza trop jalouse bandeko na ngai Cindy aza na jalousie makasi. Preuve ane bota na ba concert et leka omona ki Cindy azosalela mobali jalousie en plein concert. Po mobali azotala soufi moko boy azobina et tout ka ndenge ezalaka. Fi wana obina makasi omona Cindy botala ba regard Cindy omona ke Cindy aza vraiment fi mo aza jalouse. Toboyi te moi sinon ça na jalousie na mambo itali mobali. Mais faut que ala na maîtrise la famille. Faut que ala na maîtrise ce bolandi pena nzembo Alidor. Dès Kofi ayemba nzembo Alidor bo comprendre. Ali azaka ndenge nini Ali abando vivre na Kofi ndenge nini. Alors comportement Ali ya wana yango esala mibali pasi bandeko na ngai. Soko zo sa mobali bongo o faire souffrir mobali. Silence kaka. Eza na mambo ebele mibali basalaka esengaka te ozala agité yo obimaki oye retardé yaya boluka bozwa comportement wana mobali abimaki ya yo tali boye kosoli te ovandi mpe kimia silence no wana yango esali pasi yango momona makambo Ali abandaki kosala Kofi yango mona Kofi kokata bi aye osala nzembo wana boyoka ya Alidor. Bokende na YouTube bobeta Alidor bokoyoka nzembo wana bokoyoka maloba o Kofi aloba pona Alia. Si comportement Alia bandai ko afficher. Bandeko nanga. Mais Cindy ko aza fi moko aza jalouse. Yango moni azokoka te. Mais ce qu'on a comportement wana pe eza mwa pasi. Oui, bah revendre na Kofi Olomide lelo po badingi et tout. Mais à la longue, to pesa bango ba nete po to ba nzambe te. À la longue, et comme les problème susu. Po na nini, mibali pe ba koka bongo te. Mibali pe ba koka bongo te. Mobali soko zawana kaka ozolandela ye obimaki ozongi, osali bo ozongi boy, ozongi si boy. Bakoma vraiment ko omona ovimbise mutu ola stopper mamwa mabe azosala azo continuer ko sala ngo tinati bandeko nanga. Silence des fois était ya kamobali. Silence était ya kamobali bandeko nanga. Ezate ba silence mo boiso ba silence mo ya bandenge nini te. Il y a des silences et des silences. Na yo l'accepte na yo lo banami no ka mke po bo comprendre bo landa ka nzembo wana bo comprendre bandeko nanga. Donc Cindy eloko yo sali et ridiculiser yo ekitisi yo na ki star place yo bakoma o tchao na Congo oza mutu même nengo yaka o répondre ka maniki et à niveau na ote o koka o sala ngote o mutu nyonso bakoloba ka pona yo ekitaki e mataki ovanda noka kimia
ba fort compte wana oye ko bimo ye ko lobela baza ba fanatique na yo balinga ko mingi soki bazwa bilongi no batia veut dire que balingaka yo emsu yo yebi yango te Cindy ba fanatique na yo wana soki bazwa bilongi ko tata na YouTube to check kutu ba Instagram te to check YouTube combien de comptes ils en a combat Fally Ipupa la famille n'a évité ce non l'obamabe na YouTube combien de comptes ils en a combat ya Fally Ipupa aide l'homme de 74 visas l'homme de 4 arenas likonango o ezo pesa attention siko ya Laurent Sokoko mikolo paza na el ni toya po ba secret komo bima ba secret bimi makasi ki ya Laurent Sokoko boye ye pa bando ke kolia pa Cindy au ke kolia pa Alia bon wana question mark yango ba porte pa ba tout baza ba porte parole faut ça là ba se mabala vous ça là très attention puis petit mobile nanga keba akinda akoto akebu alowa mbeli me ya minu mibale bandeko Cindy loko sali ekitisi makasi fallait pas Luka conseilla bien Cindy le cœur apisa ko conseil avant de faire quelque chose otunaka conseil po biloko ozosala ezokitisa makasi ndeko nanga ezokitisa yo okosala ba biloko te o gagna déjà place o bandai koyoka souci ozwa o gagna il faut nyonso pe stocké tout zonga Cindy le cœur fois singa maniki de John merci parce que affaire à maniki de John o yaka o esala Cindy sala sortie médiatique yango ebimisa vraiment libala na yena kofi boye vraiment to banana na biso komona ba art et tout mais affaire wana kaka ya maniki na Cindy na Kisinzora o bakangisa maniki yango penza esala ki Cindy le cœur lelo akoma pa ko beta tolo mon mari mon époux yango faut senga kamaniki merci faut senga kamaniki merci mais ndongo zawana mama luka conseiller malamu nyonso zusa les sopa tellement yo mo peut-être ozo comprendre ngote mais luka nde conseiller malamu makambo ozo sala ko sala ngote peut-être ko zala msuna pire petite na omo boywana o ayaka ya oselo ba makambo yo mais yo te ma chérie yo te ezo kitisa o makasi soit disant soko kuma madame ayaka koloba biloba te madame azala na charisme pour mon msuna ba blom même na ba TikTok wana oza mutu to ya osala ba n'importe quoi oza mutu to sala ba n'importe quoi oza mutu silence oza mutu prena un silence ta kuna musique il fallait oloba focus silence yo pe na libala non oza mutu ya focus silence ba chérie oza mutu te mama ezo sopa yo moko impossible kibombanda bakena nango bongo te il faut ti ba pe di distance o izo so ane azani mwana akotikalaka mwana parce que Cindy ndongo zana nzamba sunga ozwa oyo eza posa motema na yo mais faut itana mtuno di distance akotikalaka mwana kofi e bakobongisaka kaka ata lelo te bakobongisaka kaka toza awa mais tango za wana msusu lelo boko vanda bien lobi pe boko bebana alors faut faire très attention ma chérie fongola misu tika ba bêtises ozo sala luka conseiller a conseiller yo pour ozala bien pour mambozo sala par mo na conseiller te oza mta opeso conseil te et voilà bisous bye